télévision. À ça, le coup, il y a un boca. Pourquoi maman Barti te demandait gouvernement de Taronga Kara qui va monsieur? Non, non. Et bien, à karaté parce que total aboué. Nani, Natango, maman dit maman Zalaki, abanda qui occupait ba comédien. Et puis, ti nandenge. Babi aime tirer ba comédien ba poison, ti. Ya bolingo ya kosenga aide na gouvernement na bato ebele oyo baza na ba moyen neti papa na biso abeda chou ndenga zo ko aider bato misusu ko kapé ko aider na même atana awa pe eza na bato ebele awa bazali awa en Afrique du Sud basunga. J'ai déjà vu par 3 fois basi ba pesi communiquer à papa qui en dimos basi ba pesi communiquer naé que non, nous devons soutenir l'organisation de mon comédien bien. Monsieur, à mes fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kid France Télévision, votre meilleur canal d'actualité quand il y a une chaîne de combattants, de résistants, la chaîne de Bandoro, c'est-à-dire Sengali pendant la casse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette émission face à l'actualité présentée par le vôtre Yannick Wengemoto à Tonda Nakibonzambe. Vous savez bien cette émission. C'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des artistes et musiciens, des artistes et comédiens, toujours toutes tendances confondues dans cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission sur l'actualité, il y a Malade, il y a Yann Dimo aussi, dans l'équipe pour la Bino américaine. C'est un artiste et un comédien. Avec elle, on va parler sur tout, sauf rien par rapport à Rimer, Pélissousou, oh Akoufi, oh Bobo. On va parler tout au long dans cette émission avec l'américaine. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Sentez bien. Vous êtes à Djobour. À Djobour. Après longtemps à Durban. Ouais. Durban, Kim, Durban, Djobour. À part ça, Mamoudou Kimia? Oui, Mamoudou c'est ça Kimia. Tout cas, Malé, Nzamba Otsala, Nzamba Zotinda, Marambo Salama, parce que, à part Nzambe, il a au moins été aussi dans la vie à Moutoua. Ok, merci beaucoup. Allons vite vers l'actualité. Aujourd'hui, c'est passé sur Kinshasa. Pourquoi les artistes et comédiens, entre vous, il n'y a pas l'amour de Sali Bolingo, les athées, Attends Moninga Robela, Bino Bossala Relo, Morote, qui montent entre nous? Qu'est-ce qui ne va pas là? Bon, Koloba qui monte Mabé entre les artistes, vraiment, je ne crois pas que toi, Mité Mamabé. Total Anaka, to Lukanaka. Seulement, ils ont ba misusu o ba mona que non, basala de monde na bango à part quoi. Ya basala monde na bango à part. Nga sona lo ba ki monter ma beza plus na bino ba chroniqueur, ba journaliste. Parce que boza ko souhaiter les biso mabe. Bino ba journaliste ne bozo souhaiter les biso mabe. Banda bo gende pas maman Olive Lembe comment o boya kufi. O boya kufi. O boya mamna yandi mosi wana za gravement malade a ko senga lisungi. Que bino bo se mobiliser de rien. Bo sala ngote biso za tam sous façon mo boya ko tia titre pour benda ba batala pour ba soutenir yandi mosi message passé. Non, quel que soit quoi ça. Pour ça, na yo ya kotia ko attirer bateau. Jamais titre kokos à la queue. Liwa ya yandi mosi voilà donc espèce mabe quand on a Monica Kandengwana na fungoli mbala moko limote me betinga mbamo na koti na groupe tant na koti na groupe na moni sikonde batu bandi ko sala ba commentaire na tuni non c'était pas ça talaka to musika to kufeli trop to komi obanga to komi ya ba artiste ko na ba kufa essayer bani déjà ou pas? Bon Tina artiste comédien bazo kufa batnyo so bakufa papa na est-ce que ba musicien ba okufa te est-ce que na ba famille ba okufa te ba comédien ne ba levi fort non mutuna mtu ana nzela na ye message ya ndi mosi to beta isora ya ndi mosi ya ndi mosi ko lela ko souffrir zo senga ba me mayata na fui d'ici au Maroc to placement za ba soin ba ça l'opération jusque là si il y a tini quoi tout ça kusa ko de mission que ya ndi mosi akufi parce que disungo na sengi disungi bino artiste comédien bo sali elo monter bo pesi yango valeur tenir mo ko yemo ko leki alobi a relobi des fois donc c'est comme si vous obéissez à Kara on début mo bolingi ya kufa après parfois bo posara bon pour la kufi la bimisi pour kufi bien la kufi la bimisi parfois bo zela pour bo bimisa mususu. Moi je dirais que to beta karaté parce que toza na plateforme
plateforme na biso. Okay. Hein, tozala na plateforme eza ekangami bami na président Mama Anosanjo. Bon, bango so ba président na biso. Ezate que toza et pas muto, toza nous sommes tous des artistes, nous sommes des accords, des comédiens. Pas non incompréhension ça. Non non. O retourner Kirina, o retourner Kirina. Ezate que Kiria oyo et Kiria oyo. Non. Bapa Masumu aza président na biso artiste wana eza connu alors ezali pe na branche mususu oyo tozali na Pakosiko ezali kwa sa plateforme mususu oyo ezali kokambama pe na Mama Anosanjo place azali na pesi bambote na ye tout ça là toujours ba réunion même à moi je suis dehors du pays toza musika en chantant dehors du pays tout ça là que ba réunion na katia WhatsApp tout solo là j'ai déjà vu par 3 fois basi ba pesi communiquer à papa qui a dit mos basi ba pesi communiquer naé que non, nous devons soutenir l'organisation na biso mo ba comédien to bien. Toko lo baté que to banda ko bimisa na télévision que non, nous sommes en train d'organiser quelque chose pour soutenir l'artiste comédien qui a dit aussi. On a donc toko ki ko lo barango té. Seulement tant que comme après, elle n'a muké otozo sala et j'ai vu l'autre fois il y a des photos ba Ebili ezalipe ba image pezali président JP Massamba azalaki pe kunana nombre ya batu bakende pe kotala ils ont quand même amené quoi ça leur lisungi ba memaki yango pe plateforme pe ya Mama Anosanjo pe ba bilili pe ezali basangana ki pe ba memaki pe apport na bango na ndenge na bango et puis j'ai vu aussi qui Chaka Congo aussi na mona pe Chaka Congo pe na organisation mususu pe bakende ki pe kotala ce n'est pas que to négliger to zoninte seulement moyen oyo ba comédien bazan nango peut-être suffisant voilà et so senga que nani gouvernement est aidé parce que as artiste comédien asala lokumu ya mboka pourquoi mama artiste comédien gouvernement betango kara qui va monsieur non non et beta karaté parce que total aboye nani na tango oyo mama di mama zalaki abandaki s'occuper ba comédien et puis ti na ndenge ba bien metela ba comédien ba poison ti kokene mama tokele pas maman Lembe ti ba poison pour avoir ça ba poison pas ba si comédien elle va faire ça pour avoir quoi au salango po azwa nini yoka ba rimer wana na yoka na ngai nde batu balobaka mais moi je ne crois pas parce que au salango po azwa nini parce que mama di mama ye Vinaeza ndenga zalaka na Vinae elle aime beaucoup la comédie et surtout ya Congo mais maman Denise comédie congolaise Mama Denise azobeta biso karaté est-ce que batu nyonso fo bachaka misu na bango na ba comédien peut-être elle a ba branche mususu il y a des orphelins il y a des veuves il y a des handicapés il y a kosalisa bazali ebele alors so mama di mama déjà azui côté wana azoccupé mama peut-être Denise a occupé ko aider dans ce sens-là, dans le sens que comédien azo bella, aza comédien na biso, quoi sa fierté à Congo, bakoki ko aider peut-être na son soin. Maintenant ba que Mama Denise lisusu a focus na parfois Mama Denise a focus te mama artiste comédien par rapport ya ba rimer que non les araba Mama Olive a tela ba poison bleu bon. Mama Olive d'abord eza passion na e. OK. Oui, théâtre en tout cas sur la fandi na ndaku na e eloko talaka mingi théâtre. OK. Bon, eza peut-être ya Mama Denise te. Donc tokoki kolcha ki batunyo so bakoma kandenge mon côté. Et je sais que lobby na biso ekozala malamu na maboko ya Mama Denise wana. Na papa na biso na président na biso Tshisekedi Fachi toyebi ke lobby na biso ekozala malamu. OK, merci beaucoup là c'est bandeko bayo ba na nsuko santé ya Yandi Mosa Mnicho suite bozu suite bien comédien est-ce que ça va? Oui, bon. Voilà, on va rimer va qui a Koufi wana ndeto mona ki titre wana e kamusaki pe bangisaki po toyebi que azana étape au kufate. OK. Azana étape au kufate parce que bazolandela pe ba soin bazo ko traiter seulement tozo senga ke ba prêter biso
main forte au lieu ezala trop tard. Hein, abimana ata libanda mboka akoya ata Afrique du Sud awa ba retraité et akoke ata na poto ba retraité. Donc quand na ezo senga que a se déplacer parce que ba pareil à makasi penza na Congo ezali. Maintenant il va porter plainte c'est pas masumu ou mutumo boyo mbale somo masumu le moment. En tout cas là je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a porté qui est plainte c'était dû à quoi. En tout cas, je ne sais pas. Mais ça, je peux savoir artiste et comédien tout ou batala biso ou Borlanda biso na nicho na kili kamo ke entre biso artiste et comédien bolingo za raté le ozo sala biso. Artiste et comédien batala bino bo batala biso sikoyo. On peut savoir un message zanini parce que yo moko za consciente était que artiste et comédien bo yebi ke bolinga na kate. Il y a pas l'amour entre bino ba artiste et comédien. Mais ça je peux sur sujet ya Yann Dimonso zanini. C'est que je peux dire aux artistes comédiens ezali que en tout cas ndenge batu nyonso bazo constater batu nyonso bazo loba ke tozo lingana te quelque part biso nyonso biso beto vérifier totalement ma comportement na biso na mitema na biso tozo sala malamu te. Nous sommes censés être unis, être ensemble pour que tout tombe les lots qu'on a biso. Hein, aux hommes là, Nigeria, Nigérian, bazo kene musika, bazo koma musika, bikolo mususu zo kene musika, na musala ya musique, na musala ya théâtre, parce que baza uni. Biso tozali unité bande konangai. Ezakaka oyo. Abimisa ki likambo pona mutu boye biso na biso tozo se trahir biso na biso tozo ko fingana biso na biso tozo simulier ba jeton au mona ka mutu l'équipe ola leka na makambo na ye aleki pona makambo ya intel ozomona ngande na leki a pona na Yandi Mosi pourquoi parce que il est malade wana ezape ko lakisa eza sinya bolingo ya ko senga aide na gouvernement na bato ebele o bazana ba moyen neti papa na biso abeda chou ndenga zo ko aider batu misusu ko kapé ko aider na même atana awa pe ezana bato ebele awa bazali awa en Afrique du Sud basunga pe ba musicien basunga pe ba comédien to ko kipe ko tanga ba kombo na bango mais to ko tanga te peut-être tant misusu et que ça la bien peut-être pour na so ba lingate je sais pas. OK. Alors eza que biso na biso to lingana. To lingana pour que bato libanda ba linga biso ba soutenir biso il faut ba mona unité entre nous. Il faut unité za na kati na biso. Hein? Lelo toza awa namoni Tantine Linda ye awa bayambiye. Hein, il a vraiment été accueilli na ndenge sengeli. Hein, président Yannick Nia ayambiye penza na ndenge ekoki. Hein, et puis si sope moi fierté aux alapé ba comédien quoi. Ozomona. Alors ceux qui toza unis, to se soutenir, nous verrons que batu bando pesa su ba valeur wana. Donc on a pesa conseil que to lingana. Merci beaucoup américaine n'invité yo pe oza awa oza na groupe na yo to posa na pas pourquoi théâtre la biso en événement développement ça a été de vérité au cabanete bon ngai naza présidente ya groupe oui mais groupe lobby au bêta dans projet années to occupé makambo na tuna des questions ba moko occupé ça faut que Olympia pas bêta so Olympia la vue de loin ça solo bon en tout cas combattant je ne sais pas bandeko na biso ba combattant nous sommes ensemble avec vous. Et ça, le kumuka ya mboka na biso. Penza pardon, ba combattant, to yebi ke bo bundela mboka. To yebi ke bo bundela mboka mais bo sunga pe biso, to meka ko pesa pe mboka na biso valeur quoi. Puisque c'est ça qui est Olympia. Et puis ça le kumu ya pays. Ya mboka na biso. Ozomona. Nga projet o nazanango ezali que ndé nazo si sa ba étude nanga. Bon, madame Soupé, Zapeka, ouvertement la télévision, il y a vraiment un kitamboka. Dans kitamboka, na ebi maramni non. Ok, merci beaucoup pour ce message. Il y a tout le monde qui est vers la fin de cette émission. Message, là, quelques mots, d'abord, message merci nayo papa nangai, yani wenge, ozana souci na biso. Na moni vraiment ozana souci na biso parce que na mona ki titre émission, tant on a koti na kati, na mona ki contenu, mais tant on a koti contenant ezaki mususu. En tout cas, ozolo bela biso, c'est bien.
na moni koza na souci na biso soki ba journaliste comment va liba kangisa na ko famille ya ni mosi ba kangisa ote parce que yo souhaita ki ngoto tchaki ka titre mais na kati olobi mambo mabete olobi mambo bien hein toza famille toza bandeko bomoni ata neti kofi ndenge bakangaki kuna ke otanga bakombo ba jibe mpiana atanga wanezaka juste pour se sauver na ya toza bandeko nous sommes une famille bandeko na biso ba journaliste ba ina biso te balinga biso ya balinga biso balinga keto mata toza likolo souci wana nde salaki peut-être Yannick a mikakosa à titre wana voilà OK na ebiseki ya non pas de façon ya c'est ça to kabona déjà moi qui me trois beauté na niveau Naomi la patrona babi yo nde mikolo donc ezayo hein ezayo na Jobek osimbi masolo donc kende babi Erzoom bien que azo sala biso bwa moi ba mavwanga mais tozana e mbote na yo papa mbote na umoko pe mavwanga te Erzoom mavwangis ya mavwangis eleki donc mais ba mbote ne kaka na pesi mbote na Dani image de best voilà na pesi mbote nanga na Cécile na pesi mbote na papa nanga na mama nanga papa nanga Kanku Charles Famba na mama Vindu Isabelle na pesi bino ba mbote nani papa Yannick oyo binanga na pesa ba mbote ti nazo pesa ba mbote ko batu nyonso nga nazo pesa ba mbote est-ce que yo yebi bango OK pe pas za kati wana est-ce que yo lo ba motema na nga bilo mabongo aïe lo motema potenga ba nyonso ndele mo na zoom bino bo ba songi ça me vraiment na éviter quoi nani merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous américaine. Elle est une artiste et musicienne, comédienne, vivant ici en Afrique du Sud, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, face à l'actualité qui a été présentée par le vôtre Yannick Wenge, Moto, Atona, Nakibunzambe. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, pour s'abonner, partager, Facebook, WhatsApp, en tout cas. Des retours, beaucoup qui na famille, qui en France en tout cas, vous avez vraiment beau malam, beau partager, beau aimer, beau ça la vidéo na biso et qui ne musique aux akitoko wapi. Merci beaucoup à Erzoom Bayo, merci beaucoup à la patronne El Nao, merci beaucoup à Cléopâtre, merci beaucoup na Batutu vous avez biso pour assister à l'émission. Nous sommes à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.